Bonjour, nous avons dit nyonso ya biso ya chaîne biso Kavunia Mado TV. Quand on va que tout ça la bien sala et na yebisa kibino ke beaucoup ya cuisine tozo banda kala te ben to ya mo to bandi sikoyo. Donc musala na biso to musala na sala makusande makambo po babika Kavunia Mado lamba kajete. Na yebite so yo solia donc pour confirmer faut me kala ça qui oza banda pour la Kinshasa boya to meka poso ki nzamba sali grâce à leur projet c'est belé na soutien na bino ndeta pour ça projet na ngai. Alors il y a besoin nous lelo to lamba mini ça reste à vérifier. Donc dans son oyeba cliquez pour on est là na lambi check na linga bino ba gros bisous kendara wenze do to kendara ndeka système na kendara wenze na sa marché pour yolia nganalia.
tolamba lelo tolamba capitaine tosambisi o bon eza recette mona liaki ana zaki na Brazzaville na mona ki onka na sani nazomeka osala ngo mpenga pe lelo tota soki na okoka mais je pense que na okoka parce que kolamba eza eloko ezaka nature mama na ngai ebisanga mwasi ameka nyonso donc omona elo moninga sali olie mais oluki oyeba asalaki yango ndenge neti nga nalia na restaurant na Brazza basalaki yango ndenge nga na kosala ngo te mais nga mpe na kosala ngo na ndenge na nga natala soki eyekumi mpe bien donc je pense que cuisine ya mboka na nga na kosala yango bien kolia bien et puis kosala nga bien soki bokomante oyo eza nango capitaine eza ya fraîche donc mosusu nango eza fraîche puis tolamba yango tosala nzela moko tolamba nzela moko après totala résultat. Merci na confiance na biso nyonso bato tokotala ebubu oyo et napesi bino merci bagros biso na bino. C'est parti. Ajoute aussi la sauce, tout le monde tomate, tout le monde concombre, tout le monde poivron, tout le monde ndembi, persil pesali, feuille de laurier, tout ça à l'épice de soja, tout ça la publicité théâtre, tout ça la oyo, il y a aussi l'ail, tout ça la ail, et tout cas tout classé, tout respecté bien, tout ça poivre blanc. Vous avez un ail, mais il y a donc vous voyez déjà banika. Vous avez concombre. Donc ils ont union se faire partie de la légume. Il y a sauce de biso, tout ça là, de l'eau.
tosala concombre na biso fo olongola poso nini bambuma na nyonso ya kati po permettre biso na sauce na biso donc fo ezala boye fo olongola mbuma nyonso na kati etikali boye po ere osala sauce bambuma wana ebebisa décoration te yango nazolongola ngo tuna o alongoli mbuma po ya nini olongola po pour éviter nini wana pour éviter bambuma oyo ezala na kati ya concombre po ya nini nalongoli poso nyonso te nasepeli na poso wana etikala par rapport à décoration ya recette yango natiki nini la nini nyonso poso ndambo natiki par rapport à décoration ya recette kofacilite biso na recette na biso ya lelo so tolongoli nyonso ebebisa harmonie ya recette c'est un peu ça oyo eza poivron na biso nalongoli mpe bambuma kati otuna poani alongoli mbuma kati nga asepelana na bambuma na kati te yango nalongola yango oyo eza tomate na biso totiona plateau après tolakisa ndeni tokata nde nabaki il faut kosala mpena concombre bien ezala na beka ekatin donc il faut bien kobongisa yango mpena bien on va bien s'assurer que les cailloux se logent. Sinon, on peut bien là. atie muscade te po anini asepelanga na muscade kotia na kati ya biloko kalite un peu de poivre blanc. Tout à l'heure, tout est dans
kaka ndembi, ail, otie moutarde. Na na biso beni ya nini? Ya poisson. Il y a poisson, hein? Essas por monta por lá mais. Não na luz. Ah, só 112. Aí ah. Ça chou, hein? Pour ça, na concombre, mani na d'autres bogissango. Et tout ça sauce, on va expliquer tout ça. Faut le voir pour ça, pour le que ça va m'en bébé. Parce que tout ça est carotte. Kata tete faut fondre au bout les non sala bien au bout. Qui sont là, ils appellent que belle la fille. Bien mon cas, c'est ça bien.
Faut tu fais la carte pour la saveur. Kapenzate ebela mpe makasi te juste alemaka moke mpona kobusa shu wana. Matunda mswe ya mwa minene au kata nini tomate mswe za minene. Já poivron, tout cas de poivron.
lelo yango eza captain na concombre tosali tomate et tout na loso na biso ya pembe nde tozwi résultat lelo. Alors bato nyonso basepelaka na ngai Karim Yamado, bato nyonso baolanda biso vraiment na Karim Yamado nakosepela na bacommentaire na bino. Je pense que bolandi ndenge elokaki bokommente et puis boaime eosalanga vraiment bien makasi. Alors mbala nsima tokozala na kaka mpona korespecte cuisine lisusu parce que domaine nanga ya trop cuisine. Merci. En fait, il y a un Brazzaville, dans un restaurant Mouroubo. Elle a monté à 5 ans avant, on a payé dans le ça. Comme je peux te rabattre un TV. Voilà. Au degré. Mais il y a fait un mariage, nous sommes invité au Rissel à Non, ok. Non, en fait, les recettes. Les recettes sur la vidéo. Sans bassin, on tourne en cassé, mais comme tu veux qu'il est cassé, on va mettre dans le salon. Donc, tu es intelligent. Bon, on est dans le non, non, ça. C'est la première fois. Banda na botama na vinanga. Ma libosuna liya blo togobo. Donc l'oso abimi système neti semoule. Abimi neti boule. Mais faut kata aye opanzi apanzani suko mike poli bien. Moi ba salade ba tie wana ba tomate ba makasa na et jouer rôle à makasa na biloko oyo. Donc na liya on a petit à osaka na kututi. Donc na osenga pena maman Karine biloko na moi on a lié à 6 fois et ça l'a bien et ça l'a bien makasi te nzamba osala na bi nzamba osala nzamba osala te maman te na ebité ya tala kana na ajona komi na ngona na leblo abote na misana fu lo aboye so liango senti pena donc na mo vitamine mo boye parce que ça a énergie makasi yozo mona ka makasa mais ça énergie mo ya makasi na kati wana. Merci vraiment na bandeko balandi nyonso bozolanda biso lelo tolambi captain tosali na loso un peu de salade na pembeni tosali chou na biso totokisi kande to expliquer bino pour nous resala c'est simple et ça vraiment difficile et kozwa 1 heure du temps la cuisine moins de 30 minutes olambi pe aussi si bato balé. En tout cas vraiment merci na
MG de King Nona Masingo Mokondi Nzambe ya Swag, merci vraiment na ba conseil, merci na Arlette Mwanza Motema Live Visor, maman Mapassa, donc merci beaucoup, merci ma copine, merci na ba bon séjour passé na Kinshasa tozaki nayo. Excuse, merci vraiment aux amis qui ont assisté kinga, en tout cas vraiment et salinga bien makasi, merci les sous-soukane dans le monde entier mobimba pour ceux qui viennent noter mon pas, en tout cas vraiment papa Kelly allié mon côté et Aza responsable nanga place dans le foot là allié mon côté je pense baliena Seguin sont surtout ebi Seguin et Seguin Aza qui wana lokola invité na biso ya lelo na papa Kelly et nazopesa Seguin micro à ça la commentaire par rapport à bloc là tout. Merci na Karine Yamado, merci vraiment na ba fanatique nyonso o bolingaka humble serviteur na bino second Kapanga Logi, vraiment nazaki invité lelo et pas à l'artiste et comédienne Karine Yamado. Repas moko je ne sais pas le banini nengana lo bana bato nyonso ba fanatique ya Karine Yamado. Des fois, quand on est artiste, on va surtout dans la basse. Les gens ont des beauté, ils enregistrent des personnages. En dehors des personnages, ils sont responsables de la bande. Ils sont soins de la bande. Ils sont soins de la bande. Donc, ils sont battus. Ils ont droit quand même. Ils ont vraiment étonné, il y a un repas hôtelier pour Karine à l'Ambélibuso. Un repas souvent tout le monde a un restaurant. Si tu as un restaurant, on dépense moins $20, $30, nous les repas. Nous allons aussi pas Karine, à saler vraiment. Et nous allons aller à mon ayoki. Pour le temps où vous avez besoin de découvrir un mot, mais en tout cas c'est bien. Capitaine de l'Embiso bien capitaine et puis Nari Loso n'engue ba sali moi ba solution en tout cas n'allions avec appétit je crois bien Léon nanda on a le souté. Merci na Karine Yamado vraiment n'engue à considérer ngai ko bien sanga lelo vraiment merci encore une fois la bino nyonso bolingara second donc tous ensemble merci vraiment merci beaucoup abonnez-vous massivement à Karine Yamado TV soutien na bino et ça nga bien ba commentaire na bino vraiment et ça nga bien dans pour ça beau commenter et puis beau pesanga ba remarque pour et ça nga bien balasima to bon ça je pense tous on a kata chanter mais to continue ça là donc tous en souhaiter tout le monde est te servir table bloc réserve kokate mais Thomas que toi na posa musala to saka musala donc mutu oro sepela ko sunga biso ko debiso par rapport à cuisine numéro nanga eza affiché au benginga to sololi pour na cuisine se posa posa na lambelo benganga se posa na poso landa ki explication malamu te to bande ko lamba au benginga na téléphone et puis toko solola numéro nanga eza affiché eza na WhatsApp et puis au ben on appelle normal to solo même na WhatsApp na répondre na l'action ndenge nini ya lamba je sais que ezaka elo ka liboso to lambité eza pelo ko sukate donc toza wana pona bino je pense avant semaine ici là to kokota elubu mususu po ngana lobaki na bino toza wana kaka pona kosa musala na lobaki surtout ngana na kota ba maman ngana na mingi ba maman moi conseil kota ba maman moi nini kota ba maman ba papa pe ko ya na conseil ezalaka na ngope et puis ba papa pe baluka pe ndenge nini yo yeba olamba donc c'est facile to sul kaka te to olamba recette nyonso ce qui pe yo yebi ko lekanga o bengi ngo esinga bitenga recette nga eza boye to lambi na yo en direct nzela moko. En tout cas vraiment merci beaucoup na bino nyonso na pesi bino susu merci na ba nyonso ba rolanda nga pe ba otala elubu oyo. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous vraiment massivement pour ceux qui vont s'abonner et que ça l'anga sous bien makasi. Merci à toute ma famille, merci à ma mère que j'aime beaucoup, Francine Nyung Kabongo, Madame Watukula, en tout cas vraiment merci. Pour ce maman beauté ngate, maman l'accent à kolambate, ndelelo to lambite. Et la personne merci, des gros bisous. Bye bye, on se retrouve na Elubu Mususu. Bisous.